Manasala umutima nangemata telakana miso kamuni yosala utelakana telenga penina kupane peti singa tupoti na shamba tuseke tupoti na shamba kumu ngapene bana tipapa kwa musala wano tupasenga nao kupasya mupeza te yomatilanga manaza na se mama za nikuna ngai système musku oya pesa ngai singa système na limula ekana si OK yezo se beko ya pesa ngai ya mwana tena olio kate mama sike bo sangani poni bo tinde so violent ngateni papa tambo non ta so fanda dale ngomu mono te tika ko yo wala monsieur papa belite Shebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Shebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Shebiso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Kadi ulobi babulu ezate dans le centre professionnel chez Bisso apesi bino occasion ya apprendre métier pour na kozala moto lobby spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi ole okende kutelengana na baterase ovanda ko nazanelo kwa kusala te yaka kuyekola kukanga suki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Le centre de formation professionnelle chez Bisso. Où y pour le métier nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin Nyoso, il y a moi comme à mobile. Pour tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bisso. Pour vous filmer un mariage, il y a qu'un la moukapa. Vous voyez pas moukapa? Make-up. Chez Bisso, centre na Bisso Moko. Tika kula la Yaka orphelin Yaka ko chez Bisso Pro Yaka. Centre de formation professionnelle chez Bisso t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikim, village Pepsi, staff chez Bisso. Contactez-nous au plus 243 82 01 22 226. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas zobo tate, ndi yango ko sala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini kona to senga ko teni. Chaîne Shebiso Télévision, Facebook Shebiso TV, YouTube Shebiso TV, WhatsApp
Plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis à bonne santé grâce à ce bon Dieu qui nous a prêté vite, qui était kombonae et kumisama. Bino ba bozolanda biso partout dans le monde, tika ete kimia na kolo e umela kati na bino. Bozale belé branché kolanda chaîne na bino chez biso télévision na émission na bino obolinga kamingi bravo Jésus. Tika ete kimia pe boboto e umela na mabota na bino. Le kobana émission kopesa liboso merci na kolo nzambe o asali ketoza suna bomo. Merci pe na papa Zara Kapita Wazali Bongo derrière régie finale. Merci na maman Kachama. Merci na papa Israël Monzo o Bazali Bongo Kosala Mosala au four et au moulin Potebo Yambabiso na banda Konabino. Sans plus tarder sur ces plateaux, je suis avec l'homme de Dieu Nganga Kobengaye Motona Boanya, le serviteur de Dieu le plus doux, Papa Eli Elias. Mengele. Bonjour. Bonjour Papa Eli. Bonjour Maman Nabiso. Bonne Mes condoléances. Merci beaucoup Maman Myriam. Nabino Peloko là parce que tous ont participé le Romoko. Touchiko Bungisa ingénieur Ben Oazali Moko ya Mosali nakati ya Shebiso télévision Azalaki designer. Souvenir nini au Papa Eli a gardé pour Nandeko Ben. Merci beaucoup Maman Myriam Ngele. Surtout bito tanga ba souvenir ya liboso. So batu ba l'émission background oeza na sima. Oeza le rola rien plan na biso. C'est le Janir Ben qui a fait ça. OK. Alors le gars dans langage mon papa vient lobby azalaki serviteur mais à cachette. OK. Parce que ba activité nyonso bo mona biso tokenda ya Lubumbashi, ya Brasa, c'est Ben qui fait ou etangami conception. Alors ba bien fait na ye ezebele. Mais c'est que je demanderai Zambe o ya pesaka le lengi azui abumba molimo na kimia. OK. Que son âme repose en paix, ça fait vraiment mal puisque ils ont le coup la misapi moko ezoki makile panzani partout. Un petit message avant to bande émission na bande ko nyonso ba la biso o baloba ki balinga biso ko ko isa bangoni. Message ezaka simple. Tout ça là haut to lo barabiso moko la main dans la pâte pour na kosunga ndeko na biso Ben na mo moké o ya pesa ki le meilleur na ye pour na évangile ya peuple de Dieu ndeko zota la ngai oza papa oza maman makambo liwa ba préparer ngote et ya ka presque na vie yango to ndimaki te ko kyoko mais Dieu a voulu ki ko mosapi moko sokola bilongite sala juste na yo ya kosunga biso d'une manière ou d'une autre. Peut-être aux la salle, on a pu contacter Papa Chic. Soit Papa Chic a invité à tel Papa Eli, à tel Papa Eric, Papa Fabien, Papa de Luca, et si les mamans ne l'ont pas basé, ou ils nous en ont dit qu'on a pas ou ils nous sont habitués. Attends, la différence là, ils ont ou de coach à montant, on a kimia, et si que Tobo Salate a tiki famille, Azana Bana. Biso karba oneto adokende ko sunara bana wana parce que bana ba ndimaki te ba peut être papa mais ça sur comme ça sans Nzambe de komeli bango c'est juste un peu ça Maman Myriam. Ah Seigneur, merci Seigneur pour na nyonso sala katopesa yoka lokumu pour nous ali Nzambe. Mupandi na biso to moni mwana biso mobali na pesi mbote kombo nani? Kombo nani? Exaucé. OK. Exaucé to ambio na kombo na Yesu. Papa Elias. Maman Myriam. Kamba biso alo sambo to eba nini meme exaucé a. To sambeli avec plaisir. Zambalo la topesio merci pour aller le roi du roi. Osali biso ngolu pour pesi biso opportunité à remona mokolo lelo ensemble nande ko exaucé et si kena Maman Myriam. To sengi molimo mosantu na yo etambwisa biso. To sengi molimo mosantu na yo ekamba biso. La Bible nous dit il a réussi les noms au-dessus de tout le nom. To beleli kombo ya papa wa bota bisote, to beleli kombo ya mutu songolo pakalate, mais to beleli le nom de Jésus-Christ. To beleli kombo ya Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Zalana biso na moma oyo. Pesa biso solution auto koki ko transmettre na ndeko azwa souffle to azwa esengo oya bongisaki de to lobby par la foi. Amen. Amen. Ya exaucé
toyambio na kombo na Yesu nini memio na plateau na biso Bravo Jésus. Tina vandia wa tandiske makamwele kagina pale. Na kwa hiyo batini na uspikile bini. Na boy papa bingana nga tandiske kuna mwasi naye. Be mwasi na salanga amuna muti. Papa bengana opuna mwasi naye. Mwasi naye ngana zaenda ko. Tandiske kwa papa bima kota musala. Tikigana mwasi naye, tikinga mwana. Taka papa ni batalaka so mwasi. Na msimu wasa pa ukabulana mwana. Na muti kumyonga bavia bune za libanda me. Tina ya hapa na binu na isipi binu makamutilika. Tina kuma fazi atini na zana michu. Njaka ngamoko, nisipu ngamoko lela libanda na matanga. Petiwa masa. Kuma wapina wiko mawali ngilo yani. Mati kukiti na muti fazo ngandaka wabuti na wani. Esala melio nini na ndaku ya papa poti kanda kwa papa kuma fazer. Tiki mwasi na ye mabiwa ya sala ngai. Tandiske bon napande histoire mama. Mbanda toyoka. Tandiske na uta kusukula. Kandiza tiki mwa mbali. Tusukola kwa mafuta. Natika mwasengle na magondu na nga. Tiki nandota na nga TV. TV ongesa ni ibinga. Tiki nalala kicha divon. Tandiske pekwa mama zaina kati shamba. Abimi akutanga bia. Tandiske kapina ipina ngati. Mwana kaka su tandiske to bandit su lala mtu uvanda na kiti ulale la kindisa. Yesu mama. Ush. Yusa mosa pea. Sukumu tipa buna funda papa na sali. Vanda kimata mamunga na sala. Mutima na nge mata. Telakana misu. Telakana misu. Kamuni yosala. Telakana misu. Sikapena tikiti. Tipi baposa na ye mati. Tipi to passe na ye. Ya to passe ni première fois na. Na bon, tout ba disini. Dibabu ute kulikana. Tandiske alubana ngasulu nina ngubu. Masuna kaponte kina ndinga mwa mabi. Akamoni mama papa. Anjuma ngolo papa porte kwa. Mwana yu ndia boy. Suta kumu mankinga subunga na kini so tsikana mwana yu. Taka papa pe. Talia bi. Yo mwasi na ngoya mwana. Ndingi papa pe na ndingi zalaka pe na mwana nae. Zala kibongo te. Papa gazanga wana za mwasi na ngayo za mwana nga bande mungu na. Yo ibika papa nda zalaka. Isimba akati. Papa kota musala pima. Mwasi nae ayaka kaka. Ngabiso ikomi abuna ngolo papa. So ngani mtu ngoisa kunde papa na bino yo limebu violinga. Mama ngana violeo. Tandiske tiza makamuno mtu ila ngai. Ngana kifilo na sasi. Yokumulu babona ndeni wenda kwa mbai na ngai. Mama yokumulu bana ngabunka lepona ni makamuka tikumubinda balong histoire ba shen mwa milai. Bana kapiti. Isaika mkumsi papa kote musala. Kakandiza laka. Comme d'habitude. Mama misala. Kandina lala kana salwana. Salwana ya mama ye putain. Mama ye. Satire ngapi nina kupane peti. Singa tukoti na shamba, tusele tukoti na shamba bungu. Ngapi ne bana tipa papa musala. Ndito ndoko tena mama na shamba bungu. Mama pesa ngaba condition na ye. Apesa ngaba condition. Abindu sa bungu. Foto kota wano tupasenga nao. Kupasya ngupesa te yo matilanga. Ngana sana se mama zalikuna ngai. Tandiske ngandi na nguza makina se. Nalimbula mama. Tandiske pepe akotaki komi buske ya mama gangi mama bakamina mbetu. Papa ya krienga pe na moni emotion. Na kokitena sesi mama sana bimba mona kimi na kimi. Donc yezo c'est son alandio bien. Mama pesa ka condition. Kozala mama banolinga boza na ya banolinga ka bokindaka na système oyo lobiwa na système yango ezani. Système ngo school oya pesa ngai. Senga système na limbula yekana se. OK. Yezo se. Biko ya pesa ngai yango yaka. Donc maman pesa ka condition wana. Yezo se. Moi question de curiosité hein. Avant okoma na balabala na katanda kwa papa na mama zaki otanga. Ndotanga ku. Bana ekotanga. Donc elobelo tomono zyango ka na libanda. Libanda. Aux 8 ans combien na libanda?
Oseba inani libanda. Bongo tangu mama abandaki ku déranger na makambo na pani website papa te. Indiske ingana isa papa, alibiso nesi papa akoluba comme toi yo olinga ki violinga yo ndi mtu ya ki violinga. Indiske yabi na koluba na papa na bino ngana lalaki na chambre. Yo koti olinga ki violinga. Parce que na tali bongo papa yo kasuwa makambo bon fesa ni tubomba kaka. Mais tubombi babi nzamba la kate tubombi suka seke pesa ni yoko bima ti papa kanga inga wana ti kimanda ku mafazia ti lilonga mona ko kiti na moni mwa iti na yapa na bino kubenga papa aya tsani tukata makambo ngala zonga ndaka papa na tanga tsani place na kote chikina ngai kuna moni via libanda efuta moko te. Papa Eli mokili eza makambo ebele mokili na ba réalité nango l'homme de Dieu tala elenge mobali kitoko akoma fazer libanda likolo ya mwasi ya papa na ye a créer ba problème na papa et tant que homme de Dieu okyo le ba mwana bisoni d'abord koyoka ndeko koloba mama Myriam ndeko exaucer ça fait vraiment mal parce que somoni même na réaction na ye na façon de parler na ye eza qui avant ni mingi libanda. Oui, a comme l'espoir balaba. Esprit wana côté parce que na libanda wana erandi esprit mutu ezalaka tout autour. Oyo atozalaki na elongi ya ba santu. Mais yango so ekote liyo etambola na corps oyo eza ya musantu mais yango ndeko ko manipuler ce nzoto. To moni même ne lobeli na ye. Ndiye mo usolo ba awa nzamba lala akate eza ndingolo nzambi parce que balobara qui soit duré de la nuit, le soleil toujours finira par apparaître pour que éclairage en Zambie et monana. Amen. D'abord, et ça linga passe. Il exaucé. Zamba salangulu. Parce que Aza innocent. A été pour que Luka a détruit famille. Ma yende pour que a se racheté et pas papa naï parce que papa ça ignorant. Azoui baté que faut aiser maman. Selon tant que nga musai na nzambe quand ndenga lobby par rapport à question tuni je vous confirme maman Myriam Aza innocent asali mamu na volonté na été eza volonté ya maman de pousser ba komana gelo na koko yebisa yo soko zumwa muke na verset David tant akomi roi ane ko compter sous na bagarre na été ane compter toujours kana nzambe Otala na Psaume chapitre 27 na verset 10 Mama moko tangela biso au mona David ando mona ke eza makasi na été eza makasi ba parenté mais eza na puis moko o ekoki ko ya ko sauver et ezalaka Jésus Christ ko bongisi likati nzamba ebio si lelo nzamba pesho makasi oya awa parce que azana posati esprit na wete linga na libanda. Appelle Psaume combien? Psaume chapitre 27 verset 10. Azana besoin de esprit na wete linga na libanda. Ana poso zonga au sein de lui, au sein de votre papa pour que abanda otambwisa yo na ngwele. So omono kokotanga na Myriam. Natangi na kombo na Yesu. Psaume chapitre 10 verset Psaume chapitre 27 verset 10. Bible lobi, car mon père et ma mère m'a abandonné. Mais l'Éternel me recueillera et l'Éternel enseigne-moi ta voie. OK. L'Éternel m'accueillera. L'Éternel m'accueillera. OK. Par là na yebisa yo. Bible comment mais vanga na otobota. David amonaki ke ata ba parents na yi batiki mais na moto moko atika ka moto te. Amen. Bengi le papa le plus responsable, c'est simplement Jésus-Christ. Donc mon asali ngulu otala ki michotoi parce que ozaki pe capable oya awate okoka ko continuer vie libanda mais nzamba tali ke vie nous a libanda te vie nous na sama kolo na yi pour que atambwisa yo batu batala yo babeta lisolo mususu elonga na kosenga yo omoni na sincérité ozo bimana kati ya motema na yo ndenge ozo transpirer ndenge ozo ka passe ya kosenga bolimbi c'est pas papa fongola motema mobimba peu importe mama yaki
kangamaki na yo vous étiez capable de robima mais soki po bimaki peut-être o musu elinga ko koma elinga ozala plus pire que o ekomi bo et musu elinga bima libanda vimba mo baby destiné mo bimbe komi ni à Dieu elonga na kosenga yo na moment oyo okoko travailler na motema na yo ti mama ya to sola na yi to sola na papa loba na kati ya motema na yo Seigneur me voici. Seigneur me voici. Amen. Elingo loba ke nzamba mona yo atala mabe na yo te asopa nguya ni likolo na yo il a vexé son sang sur la croix pour que ngana yo to benga maba vivant. Amen. Siko makila wana epetola yo okoma deni parce que diable azambale a osali so likambu osali na volonté na yo te mais osali yango na conscience ozo comprendre parce que tant on osala yango conscience ozo bakena obima na mama pour que ye atelema ayibisa nzambe ezanga te eze exaucer muto osala yango na mama na bango ndache mutema makasi na mutema mama amekata kwendo oyebisa papa iloko te pour soki yo siliki apesi papa ka explication nyonso ya yebeba mais lelo na yo yebisa yo nzambe wana amoni mawana yo o na koyebiso isusu ya mibali omoni nyonso yo lebi osali na mama singa na nzambe efasami na moto na ngai. Amen. Kosalaka art wana te même soko bali lelo komeka osala art wana te mama Myriam Bible lobi tout est permis mais tout n'est pas utile. Amen. To meka kosala ba art musupo na osala te d'abord o mo azoloba eza mo batilisaka kwa shiri neti ba mbwa ndi basalaka popo mona mbwa bimana muninga ni mbwa abanda uyati pembe na ye abando nukta ya zulu le moitié na kati déjà ça art mo eza condamnable. Papeli na épinglé moi eloko mo na fungo la parenthèse par rapport ya lisola mo na biso bande ko mingi pe bazomi kuta na kati ya likambo ana ndeko mwasi alinga kaka poza la bien na mobile na ye a sentir que amona ni na mobile ni vraiment na mbetu balinga système wana est-ce que ça malamu? Oui maman Myriam, c'est le même réponse on en a au pesa ndeko exaucer conseil. Na mukuse ezamabi. OK. Avec des détails na ko expliquer batu. Nzambe tango asali biso asala biso na yidi wana te. Amen. Bato liboso ngalo to yo okuta na se na mo eza Adam na Eve. Place nini Bible masona ke basala yango. Ba Bible eza ndakisa. OK. Pour na relaxer biso ndenga kotambola. Ti ba bota bana ba bota ki basali ba art wana. Non, le mal n'était pas na biso ba ime. L'homme a satisfait. Soki le l'homme a même pesi ngambongo. Peut-être 1000 francs. Le biso pesi ngam 1000 francs na mona ngo suffisant. Il faut pesi nga 2000. Na mémoire na biso to kangara toujours ya mabi. Non que malamu. Tant ou déjà muta ko mosala art wana. Du coup, esprit satanique et koti na kati na ye et paralyser conscience logique à mutu. Pour na ye, elle trouve que c'est logique. Pour na mobile, pour avoir plaisir vers sa femme, il faut akenene la point wana. Non. Yango ndete mutu epesa plaisir na kati ya couple na bino. Eza na bato belé ba otala biso na moment o. Ba banda ko sala ngo. Tina le point ba simba banati. C'est ça. C'est à cause de biloko wana. Yo so mono zo sala ngo elongwe yo et comme esprit parce que maman Myriam na nature to tambola boye exaucer tana mutu na yo, il y a des esprits négatifs et des esprits positifs. Quand on parle de l'esprit positif, on voit directement Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand on parle de l'esprit négatif, on voit directement Satan. Quand on parle de la Satan, muto ya sala le contraire on zambalingi. Oui. Akobi awoisa muninga mobala bibana muninga ni mobile. Soso kutu ya soso. Banda ko bota mana ba makiti ba kolibo. Bazo kende bazo kufa niso bazo bima. Jour ni no mo de soso mobile la ni soso na mobile ba bima nai. Jamais. C'est impossible de ko sala mati. Mais diable ko imposer yango parce que azana posa o sala le contraire ya nzambe po obifra bénédiction nzambe te sur la terre to na o ba bengi loi de la semaille et la moisson. Tant qu'on s'aimer toujours ma négativité. Vino mobima donc est toujours la négativité. Amen. Ce que diable ko na sala l'histoire ngo parce que nzambe na logique ya mokili apambola yo te. Yes. Yango so imposer yo o sala ba acte wana chaque fois. Mutu nyonso otala biso maman Myriam art wana c'est condamnable. Atoza mama, atoza papa ko sala rango na mwasi. So bande ko sala ngo benga biso sambela pona yo. Il faut bima na kati esclavagisme wana. Eza ba art oyo soko za mobali e benga femme de nuit. Soko za mwasi benga mari de nuit.
au banda se retrouver toujours mettant au salango le contraire ezo kanga yo nyonso ya bénédiction o ezanga biloko mabota o etanga biloko avancement yango mona soko salango soko bimi mambusi mbarati yo buleke o salango kei ozui peut-être $1000 yeba ke $1000 ozui wana ezana ndinga mabi on appelle l'argent sale ezata na prospérité moroti nyonso okeni nango etika lo marché te yexauce pona za la mukuse ko yebisa yo na motema na yo senga bolimbi c'est pas nzambe ndenge vandi jusque mama zoya na papa et na vie na yo ndenge to obima ndenge kokona ndenge kobala ko zeta iloko moko teke ozo mwasi na yo osala ba acte wana eza propre pona ba nyama pona biso ba imete biso ba imete oza ba créature ya nzambe toza bato tozo refléter elongi ya Christ asali biso na ressemblance na yi akoko linga te tosala ba acte wana biso mto idikaka banyama ba idikaka biso te siko tant tozo idike banyama tosala acte banyama basalaka c'est tokomi ko idike bango te tokomo bebisa o ezali nature na vie na yo kosala ngo te ce n'est pas propre on a okolo ba mo mukuse c'est juste un peu ça maman rien. Merci Papa Elias na intervention na on abiki bozo na biso partout toi le solo ya pasi exaucé elo mona oye biso mwende mosala nzamba lobi osali choix malamu koya na plateau na biso a bravo Jésus et bino ba pe bozo na biso na banda ku to batela bana surtout so to landeli makambu ya ba marâtre to sala ba mission mingi makambu ba marâtre za kozonga papa mama obali mwasi na yo boza motema munene surtout so ki bosi bobotiza motema munene po oyeba ko batela bana ona losambo pe ko batela venir na bango na beti na makambu ndenge na ndenge oyo ekoki koya liboso na bango yaya osali choix malamu koya a na plata nzamba ebisio eza azarti donc nzamba bongisela kiyo otala émission na balabala na téléphone na muninga pona ozwa makoki ya kopusa na pene na ye ezali nzela o nzamba bengi yo à travers émission muninga na yo pe okangi motema te oye kosupa motema na plateau à bravo Jésus tika nzamba pambola yo e bino be ba bozola na biso tozaka na bana tozali na bana o tobengaka la voix de sans voix bana o bazanga batakolobela bango bana oyo batamokilo kola biso babwaka bana misusu pe papa mama akufi mutakozo e charge azalite mais grâce en fait na bravo Jésus bana wana ba vivaka kitoko to kambela mama Lydie après tozonga pona ko continuer émission na biso obengela ngai afana mobi vi na ye ala mo sina kata kamo te ni misai te ni misai sukoi Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. obengela ngai afana mobi vi na ye ala mo sina kata kamo te ni misai te ni misai sukoi Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent.
Maman Lydia eko senga na biso nyonso tokozwa vidéo oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydia moko na Bravo Jésus mwemba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, nde Maman Lydia ayeko beta na ba porte na bino. To kanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. Eko komela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te ko kanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade elinge kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Makomi lobi bo mekanga soki na kufungula manisa lola te pona kupambola bino bandeko esika ko mekanzambe yango oyo tala bana oyo baliaka ndenge moko na bana biso na ndako bakendaka ba classe ba viva kayenge bene na bana biso na ndako ndeko kokanga lipamboli wana te nayebi ke Nzambe asimbaka motema na opesaka okozanga te okanisa bana biso na plateau na biso tozali na ndeko na biso exaucé ndeko exaucé aye problème na ye kimisa ndako ezali marâtre na ye akomisa ye lokola instrument soki tokoloba instrument pourquoi parce que azwa mwana akomisa ye na ba niveau ya kosalisa ye cave o mingi bato balinga kobenga cave tika tobenga ngo na kombo nango mama wana marâtre azwa mwana na biso exaucé akoma kosala ye cave et un jour ndenge balobaka 9 jours ezaka moyibi jour moko ya mokolo esika papa yaki kokuta bango pe mama ye koganga ki mwana zali ko violer ya ebi likambo te nde yango ememaki ndeko na biso exaucé na balabala akomaki bongo otobengaka ba phaser yango kaka ne baninga ba phaser bazaka na ba téléphone exaucé atalaki monsieur à Bravo Jésus alobi lokola papa na ya kana ya bomaye amoni esika okende kofunda papa na ezate aye awa potobenga papa na ye aluka kusenga bolimbisi pe a réparer erreur wana papa Deya papa Elias na bengi ku papa Deya papa Elias nyoso nzaka ya yote papa Eli maman aza déjà awa na ba antenne na biso ya chez biso télévision tozo luka tokotsa maman nini okoki ko yebisa exaucé na osinga na exaucé azwa kimia atika Nzamba zala au contrôle parce que Nzambe emondi muto kopesa solution et na mama azana biso elongo esprit ya Christ oyo mouvara na oyo sika et beta motema na ye a se repenti parce que soka se repenti à reconnaître mabe o asali exaucé Nzamba ko pardonner mais soki kaka à se repenti te à reconnaître ba erreur na été wana Nzambe mo bilingi ni sala mais on a koko assurer ndeko na biso exaucé zwa kimia ndenge oyaki ozaki na besoin okuta na l'homme de Dieu oloba problème na yo ba benga mama Nzamba sali ngulu ba bengiye ainsi que tokobuka pe to benga na papa yo na mutema na yo exercice on a yebisho sala c'est aussi c'est mission il y a quelque chose oyo Nzamba koloba pour na citation ya vie na yo par rapport ya bénédiction. Amen. Maman Kashama so maman soka prête maman na mbio na kona Yesu ndoki oyo sani no mama violet moi violet oyo o sani no mama tena mo iseke bo sangani bien ne mbo china ya ta violet ngateni te mama na sombo te na mona ndoki oyo o luga violet moi ta papa na ye ay mama na oyo kate no yo kate mama seke bo sangani so bo tena yo kate mama seke bo sangani
Pour ni botine so violé ngateni. Maman, ma chérie, bonjour. Moi ndoki oyo. Bonjour, Mama ma na yo chérie. kate. Oh, Ni na moni ndoki mwana oyo. Oyo kapanga na bengyo foyo kanga. Ngane na bengyo ti. Oyambia pena ngano. Na yambi mama ga mwana te, so na mwana na mwana bosanga na ki. Zwa kasina okimia zwa mbote na nga bonjour mama. Bonjour. Moi ça za ndebo. Moi ça za ndebo yaka mama. Na moni oza kanda mingi Ndoki mwana. niyo na uvana pembeni na ete kasi yayo vanda Ndoki mwana oyo aluka viole mwata tata na ye. Ndoki mwana. Yo vanda. Ndoki. Pona ngana vanja na katikati poto sula bien. Mama, okoti na kanda makasi directement moni mwana. Problème ni na mwana. Mama, noko uzo expliquer na mo loka bosangana ki te bosangani susu po botina su mwana ndoki viole ngai. Mais biso to ebi yango te yo biso biso na problème ni ne peso pe na kanda tango moni. Mama so na loba ebi na kanda. Mwana luka panza libala ngana papa na kasa kokate. Dela be o be comprendre mwana moi mama na le na mbetu. Auto sokola le na mbetu. Kia mwana yo mata likola mama na ye. Mwasa papa na ye. Kwa sala wa sengela ka sala na njoto nanga. Oh, donc mwana o ayaki alingara violo yo lala kipongi. Na lala ki ko mama na lali ba pongi na lali na auto sokola na bonga na lali nde mwasa lala na mbetu na ye. Na suduka we mwana likolo na ngai. Siko mama to okipe yo. Est-ce que ko pesa biso pe temps to yo kape mwana? Mama ya expliquer binoni. Expliquer binoni. Violer mwana expliquer binoni ma. Oyebi ke expliquer binoni. Yoka balobaka juge ya maela oka lito imokoti. Lokwa yo lobi ke mwana lingaka violer to yo kape mwana aluba. Pardon. Te maman ndi na hoteli be na mo loka bosangani, loka boyoka ni susu te, botinde supo na ayo siko violer ngai. Mama zwa kimia. Biso to kotinda violer te. Oyoki uza mama oboti lokwanga na boti. To bengyo awa parce que mwana aza makambo fala luba. Magamni na oyebisa bino. Lo yoka. Lokwa yo za mutema likolo. Kitana mwa muke na présenter yo papa Elisi na nduku azali musali na Nzambe. Pesa ta musali Nzambe na mbosho. Kitana mvaba mama na ngai. To kasiko mwana biso. Mama ngana bondeli yo lokola mama. Na una poste so ko bo yo ke seke bo bimisa awa te bo yo ke bo na mo vile ba camera bo de so ko bo yo ke bo bimisa awa mama camera yo ka oye expliquer bino te bo bimisa awa mama bana camera eza mabete camera eza poto bongisa po solution zwama ndeti solution ni bo zwanga na mwana solution nini bo ko kyoswa na mwana violer oyo solution nini o bo ko kyoswa na mwana violer oyo muta violer moi ta papa na solution ni bo papeli yoka na mama Miriam yoka na musala Nzambe mama komo za nani komo na mima mama mima toza jemima yokati na mukuse mima ata mutu bakangi na leta bomi mutu ba magistrat batika kai pa loba batuna pourquoi bomi mutu yo tika ya loba te poni papa pona sine pesa kanda pona sine pianga yango na magabo ya salanga s'il te plaît est-ce que yo zana na mutu sala mabe na mokili te jana te oza sir na si papa na si na tika ko sa mutu mabete o mwana asali ngale menga na oyebi soki ezana bato yo sala mabe ogo yebisanga ponga yebi yango te osala Nzambe mabe apa Nzambe bata mokili nde na tika ko sa mabe apa Nzambe yo zo préférer osala Nzambe mabe mais bata mokili osala bon bolamu muta mokili to sala bolamu lelo loba ozongi seloka mabe mais Nzambe so sala bolamu abomba rango a se souvenir na yo a se souvenir na Tabita Dorcas bobo yebisanga ni on bo bengeli nga plateau na mona ba caméra bo tata elo bo yami na muto asala na moi sa papa ne mabe ka bo vandi si mpona yoka bio na yoka nini o mobali no sa tire nanda tire nanda aza mona mobali na yo amwa mobali na nga obandi ko bokole na ajni bokole kana kimukolo nga papa ne salika 2 ans salika 2 ans salika kimukolo na mukolo nyonso yo bokola déjà salo mabe ke mabengo yango oti ya viol mabengo yango yo mabe asali ya viol mabe asali nga ya viol banda ina ndenge ni poko matina niveau violer parce que pesi no explication claire te c'est que question ne faut pas poser pour bana ki ndenge nini il faut te poser une question question ne faut pas poser yet exaucer naza papa
ndenge moko na papa na yo osali mabe ibandaki ndenge nini yo viole mama? Bon, ngana muna mabe na sala ete tienda banda mabe ndoka mwana. Maman Jemima, tika ya loba ko s'il te plaît. Tika ya loba tolérance. Ye apesanga balwa moko boye. Bon, nana mona mtiko pesanga lwa na te. Apesanga balwa moko boye. Foto pasaka nae. Ndoki. Ti papa aya kokutanga. Tokota tina kata shamba ngana ito pasa. Ti kuma makambo oyo. Wandoki maloba oloba yango wana. Manje mima. Wandoki violeur. Manje mima tika ko intimider aloba. Parce que tu es na plateau solution. Pardon. Yo besoin na okimia parce que quand maman ba oloba za solo te maman ya oloba mama c'est que boy compte ngate ndeni. O ya oloba za solo te o ya na expliquer bien. Parce que oyo ye besoin solo. Expliquer bien bien. Oui maman, to pe sur faute cité, to pe spe faute cité. Si to se réunir bon. Eza poto luka bozo mila kimia. Même ata na l'état. Na ka ya viol ninga violé yo ba kopesa ye pe peine na ye peine pe kosila abimi na prison. Ça veut dire que soki l'état agissera moto avec de fait. Il faut to kapé ba fait na ye et c'est que ba fait na yo moto zo pesa ye valeur azate to zo pesa yo torté pona yo mamu ya lobeza lokuta viol ngwa ndenge nini yo comprendre que ya komi déjà ko violer akomi ko s'abuser na nzoto na yo. Oh papa ngona wa expliquer bino na ucho sokola na lali atake na lali na mbetu na ngana lale ni na mwaka na lala kipa na moni mwana na osanti mwana likona nga avant papa na kota abanda deja abanda de na so na kei na meli lo na diamba na nga whisky na nga na eko lala so na yo lala chaque jour no surtout ka be man moi elo mo benase chaque jour. Maman Jemima o confirmer biso na plateau ke yo mela biloko na o ba diamba ba whisky ke po mo ba na nga zenga de na nzila wana. Mobile na da azenga dana nzela wana. Azenga dana kindumba. Iloko bombe ezate na oloba nyoso po mwana de apesinga kande fona oloba nyoso. Azenga dana kindumba, ako kuta dana omela diamba na whisky na ngai. OK. Makameza mokili. Yaya. Mama lobike yondo bandaki. Alors, liboso nzambe o aza représenté par papa Elias. Yebisa biso vérité ya likambo yebisa ki biso mama bandaki ondeni. Bon. Na uta kusokola. Nalati kama singli na gondo na mkusi na bana na muta TV na salon. Muta TV ponge ibinga nalali. Asatika mtu moko afana kiti. Mama yi. Na susumuki. Uwe pwani. O à l'aise. Malem. Oh, malem ni malem ba mama ba contacter ba nzoto we malem. Isa mo sa père. Ote, c'est comme ya bon afro papa bino. Mo violinga. Ah, funa papa biso na sansini. Epetike mwana na sanati. Taka mama ndi kafe. Tina lembola ka ira tipe. Isa première fois te. Pour lembola ka e. Tipe nzamba la raté papa kotaka sani akani biso pe na action wana. Mais maman ou malobatu alobi wana o wana to alobi nyoso ndoki amwana ndoki yo amwana ndoki abe amwana ndoki yo yo vandaka wana po place nanga na ebi mutu na réserver yango yo vandaka wana tika ko intimider sozo bete poni mama olobeza lokuta papa na yo mama c'est botika ngana bima nanga c'est mama oloba eza lokuta fanda kimi eza lokuta mama oloba yo yebike ya violeur kaka. Viola yo combien de fois. Et pour na na ba kwisi na ostutuka hapo mbai na ngaza te na osati kam. Yango tolobi yo yebi ke ya viola. A viola yo combien de fois. Oyo yebi. Qu'est-ce que bambala ka ebeleti. Papa ba vana na da kota musasi ba bambala ebele. Maman Jemima, yo étant que maman, ozui mwana ya muninga okomise instrument asala ka yo cave. Ma papa, mama. Oko wanga na misu na biso me o aza mosala nzambe. Yeba ke na plateau yo o ebombama ezalaka te. Mama ona oloba yango wana. Mwana muninga za mwana ngai. O ya sali ka seke biko beteli en maboko. Tiki bo sepi na magambo ya sala nga yango komi pour yete pour contre nga. To loba bongo pa mama. Mama bo botika ngana kende. Mama yo kende te. Moni biso to benga ki yo aweza parce que tout va solution. Lokola mwana viola ki yo yo wanga ni makamwana lobi eza problème te. To bengi pe papa aya.
pona to suki salikambo yo mwana kitoko boye kozala inane déjà na balabala eza passe. Si obobenga papa na ye, boza numéro na ye, yo vanda kaka. Mama Kashama, kotela biso papa. Mama pia li papa na. Tika li papa vanda kuna. Maman Myriam, vu qu'il y a déjà papa na bango, alokisaka mwana na ye. Si c'est possible, bakoko kota na papa Zara. Oui, bakota na papa Zara. Oui, papa Zara koko kota na ye. Papa Zara bonga moko ta na invité wazo. Ya ovanda boy, exaucé. S'il te plaît, ovanda boto. Te papa nga na préféré. Avanda mpazo. Oui. Exaucé pesa Bible, donc la Bible. La Bible fait ça maman. Tiens. OK. Maman Gemma, zwa kimia. Na sengo vraiment zwa kimia. Yo! Oh papa. Papa! Oh, anda fomba yo. Papa tambo. Non, ça sont fanda. Dale ngomule mwana hotel. Tika ko. Yo. Yo. Yo la bomba yo. Papa. Monsieur ton. Pardon. La tika là. Non yo ko. Mwana voyo. S'il vous plaît. Arabe ça vraiment c'est là. Yo. Papa Njoki, moi violet. Papa j'ai ma yo kana na tika ba commentaire. Yo. Vous m'avez tenu la caméra, vous vous avez yo, alors s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yo. Voilà mon. Il y a yo. Monsieur. Papa, problème. Tika quoi? Là, côté tika. Papa, quand il est la bosse na ngomona hôtel, on peut s'entendre. Ça m'a kilana ça acte ça dedans. On a kasi to ba vérité likambo ngo papa. Yo zela. Zana kinya vraiment na bondelo lo pa maman abota yo vanda na. Fana na papa. Gisaki. Merci papa. Papa Zara nzamba pambula. Papa Zara ko keleke. Yo Zara kawa. Zara kawa papa Zara. Papa. Elle n'a pas battre voyou. Papa, soko ye pa batu bayambi yo atoza mutakanda kitanani. Taboli moto la kisio ko yamba yo na mokiso ki ntapekisi yo likamuseke mutambingi yo aboyo zonga. Ta papa Zara ninga kangi akangi mbeli. Aboyike yo zela. Obimate. Zwana nikimia papa na ngai. Milana ma. Merci Pena pour ce jour na kimia. Na présenter mon frère Nzambe papa Elias. Mama. Maman na sala la vie na ngana ko na robo sa ndeti na kufa. OK, problème. Na rolimza mwana oti. Papa na yo zwana kimia. Ngana ipse pourquoi na bengi. Hein? Na ipse pourquoi na bengi. So moni ke zwi kimia oyebi singa ponga na luba. Pourquoi na bengi? Mama pe mama. Pe makasi. Papa Eli. Omoni attitude déjà ya papa ezali ana kanda makasi ya mva mwana ye. Pona mama Jelima asi akotisa papa ke mwana bisa mobali wana. Mama Jelima vana na kimia. Pardon si eza aponto na biso. Wa zo babe. Yo, Liko ndeko na ngai. yo. Ndeko na ngai s'il vous Na plaît. ngomona ite abo bimate. Abo bimate. Soki abimia okoyeba verité ndeni papa. Zwana kimia. Ye ko tana ba commenter atende ko tasipana. Papa, zwana kimia ko. Ah, Seigneur Jésus. Ça va? Stomac. Calme, qui m'écoute stomac. Qui m'écoute? Oui, on s'en a crise pas mal de qu'on a mal. Omoni tellement papa zwana titi ya déjà sur le canal. Mala lingi yo lokwa mosala nzambi yo jouer intermédiaire. Yebisa papa makambo mwana yebisu directement lokwa maman azali comme ça to yebo luka solution.
Po papa de na kanda so toke na explication kili to rebebisa makambo. Yo jouer ka rôle wana papa. Pardon. Maman je m'aime. Tout ça na posa mutu. Abima. Vainqueur ti nande to vandibu. Tout ça na posa to transmettre une bonne message. Abino ici que la papa et moi est-ce que s'ouvrir ndeko exaucer a violai a violanga papa bona ko lo mama boy pa a violanga yi a violanga yi ngamona kanga mwana o ngamona kanga yo s'il vous plaît ndeko papa pana kimia okanga yi yozela okanga yi a violai mais ça oyo zo le batende ndeko ngai est-ce que fautif nyonso makambo to vandi boza mwasi okosi nande okosi nande nini okosi c'est fini mbongo ngo ni bokote la tende oui c'est ça nyonso lo bina bina kosi oh mwana mabe c'est des diables de Satan ye mwana mabe mwana s'il vous plaît ye mwasi malamu nafana mwasi sanga bien ondima ko vana mwasi ozo mela diamba whisky andima ngai wana mwasi malamu tant que yo papa wana musana ndo sala ya musala na ebanda kala yo kute na via kinumba na sasko clair vers bino mibale unazo na imika ngasa la sécurité andima na nyoso siko sala ni babele sala atazo na imika mwana ata mwana zo na imika go viole mwasi sanga sala yebaki fait pour moi c'est nga profiter de l'eau kasi papa maman Jemima s'il te plaît fanda kimia kasi papa fanda kasi le quoi maman lobi eko kosa makamba ngana bondelo le quoi maman amema 9 mois na fanda na mkinya to ka musala nzambe comme ça tozoyeba lelo soki Jemima mtalo ba vérité soki exaucé mtalo ba vérité po yo zano innocent yo akira kokuta action natiki musala nzambe akata likambo yo vanda kimia papa Kika Moussanda Makata moi, je vois vraiment qui papa Elias. Merci beaucoup maman Myriam. Maman Jemima. Oko ko sa biso nyos. Les consciences de ko sa moti. On a zolo. Na Moussa Yanza. Jusqu'à maintenant, yo ko tsana avec nous. Moi na oyo aza innocent. Atikala obimana miti. Yo ni muto bimana. Soko so wanga mamu na oloba. Dengo za bo mo yo ba libuno passe libuno ko mo ya ovina maladi o ekomi na libuno eza cause souffrance o komisi mona soko boyi ko ndima vérité na mokolo lelo naza prophète sa malheur pour la vie na yote mais na lingi na éclaircir yo munoro makasi et ça lelo mo munoro makasi et pesa o liberté le contraire munoro makasi et mima na vie à ma vie parce que conduite déjà vie na yo na maramo yo sala yo eza pembelité na kombo na Yesu mais soki o renoncer mabe na devant mobali na yo devant mwana osenye bolimbisi grâce à Nzambe ya likolo na yo ozala épargne mais soki otie munoko makasi oyo ekomelo na vie peut-être mosu oluka biso ezala trop tard papa na ngai omoni mwana o aza source ya bénédiction konéglige ete oboti na omona mosote o kande mtozana soko négligé olandi mwasi na yo po biki aza mwasi na yo po peut-être na vie makasi pasta na loba yoka makamuna linga loba yoka na Galates 6 verset 7 on se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sait lui mon Seigneur. Amen. Ayedi ma loba. Amen. Yo yede mo sanda masala kinduma. Yo yedi mo sanda abimana mibali musu libanda. Yo yedi mo sanda akenda kozwa bakisi po kanga yo otikala ka yayi mais yake nosala kindumba libanda. Yo yedi ke mwasi na yo mais na sambetu na yo eza lelo koniza na sema. Pona yo mona panier mais ça panier simple te. Quand na kata panier wana pourquoi il y a pesa ko condition bo bima na yi oza toujours na préservatif. Tandis que ça mobali bola aninda kumo parce que asa na posa ba super akenda ko utiliser Mima Mima Zambe Oh non 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 ah tu vas quoi ah Mima 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 non Mima
Makile la mwana 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 yo mwasi mabe. Mima. Otelika yango. Monsieur. Maman est allée au théâtre. Mama musingelanga mulimbisi ezaki ngate papa ezaki esprit mabe papa mulimbisa singelanga mobenanga papa zwa kimia omoni nzamba lingi bino mingi aye kosala ke oyeba vérité esprit mabe papa zwa pena kimia potikela mosala nzambe temps aloba makambo nyonso ezali mama mima zwa kimia totikela papa Elias aloba parce que aza déjà connecté na esprit ninga zana donc il a déjà connecté l'esprit tika aloba makambo nyonso nzamba otalisa maman je mima papa onyokoli mwana mingi papa ndimi ozuita en faire souffrir makasi papa ndimi so zaki ngolo nzambe te mais peut-être tobeta lisolo mususu na via mwana o mais nzambe na bomba kinda bomba Jonas na libuma mbisi malgré vanda libanda mazaki épargné akutana ba camarade ya mabi mais akoma mabi le roi bangote pourquoi onyoko la boy papa nzamba limbisanga ezaki ngate papa ezaki esprit mabe enfutima papa siko na nyonso oyo saloga nini ezote papa mais pourquoi ketina muno makaso wanga papa limbisanga papa ezaki ngate na oloba ezaki esprit mabe enfutima papa mais c'est à vous ya retravailler sali na yo vers le Père, vers l'éternel au senga nzambe bolimbisi na mambo yo sala pona vie ya mwana po ano ndoko likayi ezala bato ebele osali mabe mibali combien ya bato yo bima na bango pana liposo na usana nzambe osambela pona ngai nzambe limbisa ngai notika suko zongela ngote papa yeba dans la vie même nzambe limbisi yo il y a de peine au bato bamona nango sur la terre tango loni masango on s'attendre que tu buka madesu il va arriver ko buka masango yo sengi bolimbisi pa nzambe nzamba limbisho bato yo commettra d'erreur bato bakufa likolo na yo Seigneur Jésus bana o batika la ba orphelin de père parce que yo bimina papa na bango o mimi semence na place yo kinda citation nino chibana wana bazo ganga baza conflit place moko bakandaka bakoma ba fazer te lo bakoma ba fazer pona yo ona ko yebisa ezana mambo ebele yo fo bimisa na oisika oyo lobi poka batu bandima abalimbi so mena kati no yebi na place oyo kinda ezaka na panier oyo tcha na chambre na yo te ezana biloko oyo kunda na simanda kuno kota toilette papa nandimi baninga mabebe mbakosaki ngai bameme anga na ndako anganga namema suka mobali nanga manzaka mobali na po alinganga mingi ayinaka mwana ye banyelezanga kaka bapuda bapesaka panganga so mobali na abimi mosala na mvutaka ye nasopelaka napakolaka ye puda po azalaka mvute ayeba oyo elekana te na ndako tika mola non mais non marché tout de pour la fois tika ko na mono tanda ulanga te na mono yote makila na yo pour le bacamarade mbakosa ngai yo bacamarade mbakosenga papa limisa mobali na ngai chéri na ngai limisanga papa limisanga papa mobali na ngai limisanga chéri yokelanga maa limisanga papa na ngai papa nzamba za besoin moni kanda onyo sochi to tika lozelo moko te est-ce que ko vendre na okete na okena ngai te mo moza soba ola kindoko na ta mona tukana mwana ngaki kete kene bo conseiller alimbi oza mwana no bokende nai
makambo nyonso yo sala mwana na yo oyo evanda na motu na ye nde ntango bokende na ndako oyebiseke mwana alimbisanga alimbisi yo. Vous êtes sûr na mambo ozoasire biso ntango yo ozo reconnaître que eza erreur à vie pourquoi olingi oyoka biso te mpona kosunga prochainement erreur oyo ekoma te. On a koko yebisa yo papa nzambe alingi yo yango moni nyonso ekomi mpona vie na yo. Raisonnez bien ntango mwasi na yo oyo bobotaki mwana akufa na pasi ya kobota ayebisa yo bien si ya okata motema mpo bafemme sage oyo babotisa ye bapesa yo message ke mwasi na obi batela mwana malamu. Mais pourquoi négliger mwana? Parce que akadrine mwana oyo ozwaki pas cadré mosa ndoki chandoki ya mosa ndoki s'il te plaît. Oh papa zwaki miako papa ozwaki pas cadré mwana o ozwaki place ni nazo sambisa te oyebi place ozwaki. Il y a certains des endroits eza propriété pour na biso bana nzambe soko lingi ozo mutu olongoli na mabe okomisi na bolamu mimaye dans la lumière de l'Éternel. Mimaye ni église au bakopesa fermement muta s'adaptaka tango s'adapter etika ina kati mutu na ye yango nde akomi kosala o tozo sala lelo eza oyo bana bazomo po mwana koma koloba tanga no mona yo zoloba nde pa komi koloba. Ça veut dire place oyo zui makambo bane kosala ko s'attendre to ko gémiment oyo akwa cadre lo mwana na yete pona o créer confusion na kati relation na bino mais na yé pona o mema pona je mima soko lingi nzambi yamba eloko la Seigneur peut sauver et s'il te plaît izala makambo ebele o to kokoloba na o esika te parce que soka yoki mbelo ayaki po mwana même so ko chao te na kombo na Yesu ozala mambo il faut yebisanga na oyo sala na mayaka obalatisa yo na oba milisa yo oyebi mamu nazoloba na okosela yo te s'il te plaît oyebi na koluka na kolinga na yebisa yo yebisa nzambe me voici limbisanga na mabe nyonso nasali. Amen. Repentance wana na makambo yo koloba oyo sala de pesa biso solution papa na ngai pona oclaircir na yo mwana to tika la poto sambela ni to libérer ki ndete parce que na balabala il y a des esprits o bayaka tout autour na kati nzoto na na prière to sala de te épargner yo zo mwana to bimine na o isiko kenai parce que so biso to benga ki yote o lingaki aucun jour o yeba ko zaka na mwana ko benga aussi parce que déjà négligé na vie na yo mais conseil na opesa yo tango bimi na poursuivre yeba ke komi même cornaille il faut le cas de délivrance na vie na yo abano bimaka na yo mokote azaki na bato miso ba neko bima o ezaki lokola bispa o tika la komona bolamu nzambe te soki oloki délivrance na yo te délivrance na lingi na loba na bino papa vanda na se ya présence nzambe à travers les hommes de Dieu au légana fermement au recevoir Christ comme Seigneur peut sauver. La Bible nous dit il y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Dans le moment où je ne suis pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a comme ça la marambona propre volonté na yo. À ça les deux chemins, le bien et le mal. Mazo préféré na mutu allant dans le bien. Mais à imposer mututé. Ce qu'on a moment où ngane na ko imposer yo yamba Christ comme Seigneur peut sauver. Pour que mon a continuité na kata vie na yo. Ko chakanda te. Sokoza na posa ko yamba Christ. O tika na biso ti monsieur aussi. Mais sokoza na posa ko yamba Christ te. La porte est grandement ouverte. Salez à la individu. On a kokolo ba bon mokose, c'est ça maman Myriam.
En tout cas, merci beaucoup Papa Elias bandeko bolandi biso. Omoni ke ezali vraiment makambo apasi. Nga na kolobaka mingi na ba papa na ba mama. Soki tosi tolinga na mibali toboti na bango tozala mitema minene. En plus, mosusu pe lokola ka mwana biso ezokse mama akufa kitanga ke kobota ye. Esenga na papa abala mwasi pona encadrer mwana. Bandeko na biso basi otobenga ba marâtre. Tozwa bana otokuta na mibali lokwa bana biso. Mibali pe tozwa bana otokuta na basi lokwa bana biso parce que lobi na vie mutakosaliso yebite. Okokanisa mwana biologique ndi akosalisa yo nzoka mwana oyo okutaki na mwasi to okutaki na mobali yenda sungio. Papa na si oyoki mosala nzambe nenga lobi ke uza makambu ya koloba pe esenge na yo oyamba pe su lokwa mokondi pe mobikisi. Par rapport à temps parce que télé ezali temps papa na mama na mwana biso bazoke na bureau bazoke ne continuer kosoana mombu na nzambe pe bakolekisa mwana biso na délivrance mama na papa ezali choix na bango soki bakondima koyamba esu lokwa mokondi pe mobikisi en tout cas na lola fete kozala bino wa bolandi biso bozwa leçon ya kobatela bana ya ba mibali na bino to ya basi na bino puisque makambo comme ebele na mokili. Merci na papa Zara o azala ki bongo na sécurité po soki ete awa na bambeli na ebite so tonga tozuka mais grâce à Dieu papa Zara za ki présent pour na ko maîtriser papa. Merci pe na ndeko Kashama ndeko Israël Monzo o bazaki derrière caméra na régie finale na moni ndeko naturel tikete ko lo batela bino toke na bango na bureau pour na ba continuer service na mombo na nzambe botika la brancher na bantenne na biso ya Chebso télévision et scotier na émission na bino o esangsaka bana nzambe bravo Jésus soki soyez te tokutani mbala sima bobo sanate tobungisi ingénieur Ben tuzali na posa bisungi na yo to lelelongo na baibaza kolela ekoza malamu mingi yo kabola mawana biso to sala acte ya bolingo soki olingaka vraiment chez biso télévision olingaka émission bravo Jésus lela na biso tokolelaka bongo ingénieur Ben tikete kimia pe boboto eumia na mabota na bino. Merci. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire mike. Eza sunde ngwana te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi genite. Mama zo lia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na ti. So sali ka manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Ne sois foutu mbango nous ont regretté. Ah bon, tu sais bien Nazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Et moneli na misute. Et monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est nous retenu.
Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.